L'agence d'export et d'import, Michel Atlantic Shipping. Et yé, bana ya Canada, bana ya USA, bomitongi sali sous-souté. Pour tous vos achats et ventes voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitongi sa penzate. Please, bakoya koza koli tinandako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Raf Ngindou, félicitations pour la promotion, ça la rapport à l'artiste. Que Dieu te bénisse. À qu'on n'ait pas demandé, il n'y a rien en face. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raf Ngindou. Nanenga Mabete, Congo Promo Raf Ngindou. Boga, en tout cas, félicitations, merci Sito et Oumela. Raf Ngindou, le présentateur la force créative Congo Promo. Boroto, ça la force militaire la Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raf Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo nde. Ouais, Balobi Raf Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo, babundana nango. Raf Ngindou. Congo Promo. What a plus, what another boss là. Congo Promo dévoité avec les boss Raf Ngindou. Inofbi les jeunes leaders. Artiste Nayo Yeyo. Congo Promo pour la promotion de toute la culture congolaise qui tape. Désormais, comme parce que Ngadiana Macron, voilà. Macron est président de Kouenanga. Parce qu'il faut tout le monde président, tout le monde travailler. Et puis les travailleurs ba obeta ma beningona na matoyi ba guitare ma beyo tanga ba komona place ngana za bato to tika ba ngolo ba sentinelle na biso na kin o ba kengela biso ba zalaka ba ye mama na bato ba to ke suto take ba 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 ka sa ba take biso ko to lo ba mais ba ye ba olexa place obeta zate et beta tana bar moko mais tu es quand même Marc Aouza beta banzemo beli pas ferré ba droite azana Marc Aouza da de pas faire rigola guitariste naï non kutangela nga bato ba bima mutie kutangela nga bato ba beta ba guitare ma bete na matoyi nanga et puis kutanga ba komba bato te ngalinga mwana te kutangela nga ba komba non parce que yemo aleka na teva lobi ke bino ba uti poto boina rien nazana temps wana te ko sala promotion ya mutu oyo banda ba vanda rap na rap na temps wana te. Bonjour mesdames et messieurs, merci de rester branchés sur Congo Promo Télévision. Dans cette émission Excellence présentée par Scotty Kabalou, la justice de la presse, je pense que vous voyez directement mon plateau. Je suis avec Emani Macron, chanteur du groupe et victime de Fally Ipupa, avec lui. Nous allons passer des très bons moments parce qu'il y a des questions. Vous savez bien qu'il y a Agenda et Poto, maintenant là, Zonga et Pékin ensemble dans un groupe, mais c'est Nzembo. Imania sali ina na poto na ina newana ba pesi mani nzembo bon toi bananoa ba potentialité ni sali ba valeur ni sali de King Fally Ipupa a pesi chansona ou azo pesi parce que azaka pire petit nae ya bandal ou bien ni Emani bonjour. Bonjour ndewangai na moi non ça non nango seka na seka parce que obi que ngana obe mission tondo sala avant kutu ba mamba okende ba miki voilà na respect mission ya Congo Promo Batutu balanda biso en tout cas Emani Macron na bino yoyo ya victime so izubino na soir bonsoir na moi bonjour na ernio so écoute na bino artiste na bino Emani Macron yoyo nande bolanga quoi voilà boni santé ouais santé ka bonozo mona na rythme kin mais ça va mais tout le monde est une partie à mouvement et en Cameroun apparemment qu'il y a 4 musiciens à des King. Ben oui, ezaki juste au moni biso tozana moi ba système auto salara patron na biso so lobi bondeni place mo na ngana kende singa na 4 personnes boké na mino bobi dake to kendara déjà so près aponi boye akei ba défendre bazongi et ça na bongo et ba kendaki pe déjà c'est bazongi pe déjà
Il y a qui choqué ce concert ou bien des parce que apparemment il y a tout le chillon maquillé les pénales. Ils arrivent sous forme nisika ba playback. Ba playback. Tu vois ba playback ba choqué. Parce que tout le monde a vu ba star quoi ba flavor ba Kiwana, Jacob Desvarieux confort. Ba Samuel Eto'o, ba Zalaki, ba star aminene ba Zaki Zaka juste. Moi ba retrouva ika ya nzinga ya boss asolwana ba tunaye bien. Et c'est que bon ça va koko ya aussi l'absolument mo trier kata moi 4 personnes. Pour tatali bon ça va boy. Kepé et puis bazonga déjà. Emmanuel Macron a yambi au moins belé ngana yambagi wa voko Macron a yambi au moins trop na kati émission mais depuis que Macron c'est pour la première fois. Danger. Okende Bercy au beta Bercy ozonga ba sentiment ni au nango. Ouais ba sentiment ka ya ba joie netolo baka parce que mon rêve comme en réalité ba te belé ba artiste belé ba rivara lelo abeta na ba salle loko la Bercy ba Zénith ba salamine wana et puis ba artiste belé ya monde entier bien à Congo. Bazar na ba rêve que a comme pepoto. Voilà. Et rêve ba to ezaki belle fois que natami kili ya mon ami qui les a rendé ni. Mais nganzamba sali grâce na sima 3 fois Hassel le King. Biso no so victime to kendaki to représenter drapeau ya RD Congo et puis to zongi malgré tout ba makambo no so ba monaki ba menace makamutu mais nzamba salaki to beta concert na biso sans défi nzamba sungi biso na ndenge pe to zongi baninga musu batika yo zonga pona non bon nga vraiment naza mieux placé te pona lobena bandeko batika la kito te ba on batika la yo zonga nga na zonga parce que naza muto na vision nanga à part non kozala patron nanga aza kulutu nangai voilà tant à penser ko tchanga na liste et ça chose il y a facilité hein? Parce que dans un par rapport à reconnaissance ou bon, bien reconnaissance raison na yo mon personnel reconnaissance et puis na souci à boulot nanga voilà parce que carrière nanga izate ka ke fona ke fanda na poto na koma mikilise na obetara nduli na tika nanga mikilise non ba ope batika laka pas mal bazana ba raison na bango mais ngana boya ko tika la parce que na talaki na carrière moulayi et puis ba topé ba na poussa nanga ba yokanga et puis na zu déjà porte déjà bien pemé na le King yobi lelo toko marché ba monter parce que tout voilà ba sécurité parce que lelo tous un artiste loko la 3 fois Hassel et le King photos à fier voilà photos à fier na artiste congolais belé il faut bazarama ba non lelo fali pour pas à mes musique na biso place au place ba kulutu ba tikaki il y a Baxi Suzu moi une longueur d'avance voilà c'est un peu ça mais dans tout ça Tomoni na ba single les hommes tout prochainement oza parmi bateau bocha banzembo na pesi bivé nanga Ginolia Kimbote na pesi Ambazi Bourgeois na pesi Mbote et puis voilà donc ba pesi nzembo une année seulement na kati il y a groupe Afali Popa ils par rapport il y a ba talent ils par rapport à ba valeur ou bien ils ont na raison mususu esali ba mpa na yo qui un peu vite bande ko mususu bazana ba umeli mais bazui ba chance ba occasion yo zuité tour par tour voilà to il a raté nzambe mutayebi po nini apesaki Emani tana na minute on azwa ba pesa na signé titre to ça na poto tomba pour na ba 4-4 c'est là ba 4 na to na mbi l'élection zaki patron na so lo bay déjà depuis kina bi bon to bando ça système ba single 4-4 na mikili nazala kité nazaki wana comme musicien to kenda obeta concert contrat na biso to kenda ça tourner mais na kozonga Kishasa avant na tozonga ezaki bon Ginolia ki de ya mbunza fe na biso bon boule na batuni ni souffo baza na série à deuxième tour ba 4-4 no dem tapona yo yemte apona nga kutu OK c'est bon yazo pona abando proposer boss alobi te ye na bosi côté ye OK c'est bon et tigala bon mais et après tant que comme na Kishasa et comme oh non tout est épais. OK. Né sala ke patron nga to vandi biso nyonso na bande ko ba collègue wa biso. Non Emmanuel Tsanzembo na to na merci boss. Et on m'a eu opportunité de papier sur fouet pour saisir. C'est ça. Mon n'a pas moïboué, n'a pas pour Lucasco chef tout bando travailler. Chef Zagalo pe na PC Mbote voilà. Chef Zagalo pour na tsoa ngo so na biké au vanda na pas le fazer. C'est la kimikili donc. Mama ou des hommes makala. Kala nde batu bando ke mamikili bando pas que ça biso yeso utimikili la robi mana moité. Bosko so cop moi ba million siko. Mais ultimi kili vient au pays d'état mon panji qu'on a beaucoup tanaki biobetela qui est to kutana te ngande na sale fort na luka numéro na ye pour na benga na singa donc bungi sarango
parce que obi que ils ont pété les temps na longwe naza suna ba coordonnées na été il pas na ba coordonnées na ngate ko changer pe ba Facebook bayi ko changer ba Instagram ba nini tu vois isenga ki tant na coming habitat aza fait ex patron nga et puis aza pe via bandalungwa et ça nga bien na mikili et puis papa kulutu na meka pe ko solo na ye na sima na pe ba relation na pe ba ko pe boy mani mo ba koli parce que musala ngwa tout ça là o ki pe na sima vino bon bo ki pe petit na nga non bon petit na nga zo sous obo zo sous bozo ngi pe bien il a fait ça à salaki yango na benga ki azaki kuto étonné akamwa mani akomelinga si WhatsApp na ye ils ont écouté avant tout bando beta concert il y a Bercy. OK. Dans na komelié netilelo après 3 jours na mona komelinga ma parce que notre la makambo nyo so ba menace tu vois ba menace ba notre sala na ba réseaux sociaux ndi ba obundisa na ba garde lion ba otumba voilà a hôtel on na ba réseaux sociaux a kokaité le bino na bengana na tuna so nini tout ça est-ce que tout ça na kimia tout ça ba chabiso ma pression tina katasa mais lelo raison na yo choix na yo ya quitter pas JDT le pose pas fallu pour pas to golo ba réalité n'est pas justifié en gros ou bien comment réalité aux vivre lelo par rapport ya vie na yo na kati ya musique parce que lelo to golo ba on peut pas voiler aussi la face yo mo golo ba ki ngo comme lié na musique musique venir ils a profession na yo donc réalité na yo lelo comme il justifié de par na yo koto kuna be comment non bon moni batonga na travailler pe na venanga ex-patron dans la JDT. Voilà. Bah moment on est bon, on zamba loba qui est bon. C'est ça. Après, on zamba pas bi bon, on fait un sunzela mususu pour que nous évoluer. Ça dit nga pour nga na mona ate que non batan na passer na venanga JDT za perte non. Isaka que maitanga pe sous expérience, ya kuyeba ko gérer lobby na yo, na ko za peine expérience, ya kuyeba ko yemba. Na kende suko bakisa on papa paleki tu vois et puis tant na yo vendre na Nathalie bon mbeto nga pe na ndo lala na baleki na yo tala ke baleki pe ba mbeto ngo komi bana kazi ba komo ya voilà to komo potana na mbeto ngo na tena habité na bengi papa leki na bi papa leki pas na kuna chambre moi vie des ata na tandana lukaka na ndeni na kozwa ndako na ngamo abi mais oh nga kutwa wa chambre moko ezana ngokutu vida wa ezo luka kutu na nya comme ça on kutu chamba paquet na ba valise bilamba donc oyana no evanda no OK mais c'est ça va na ya ndena ya mais sans polémique sans rancune dans les bons Emmanuel Macron oza chanteur moko boye na kamwe ko ndé guitare exact parce que ba émission tout ça la rana yo boko grataka et voilà tout le monde peut na intervention mon bobo il s'appelle ça mais tu as beaucoup navigué vocalement vraiment réfléchi Nzemba Bolo Yang. Félicitations pour ça. Ouais, merci. Nzemba Bolo Yang, champion à PC Bambo Tebele, chef à discipline. Vous avez une géographie, hein? Les soleils s'élèvent à l'ouest. Les soleils s'élèvent à est et se couchent à l'ouest. Voilà. Ça dit Nazaki, au monde qui Tokenda, tu vas pas foutre l'absolu. Il faut un moto lunga peto zong sa ngo na bandinga ba makambo tout ça là. Voilà. Parce que Kalezaki sozo ça musique ba traiter binora ba voyou. Mais les locaux te comme ba famille ba vraiment so mona zaka na moi fois kene na okota te yo kota lobi okoke poto omona voilà mais les lonzamba sali et l'accent batu keza musana biso ndenge ba parents ba bota biso ne bandola muka tongo 6h ake bureau ake kota akoti masisi bureau ti ba 12 13 14h 15h 17h azongi palin voilà c'est pareil pende boulot na biso pe le londe tozali ça dit on a zoki opportunité na nzembo ya Bolo Yang est-ce qu'on peut rêver faire ça même sans guitare photo ya moyi atabache ya zongwenya jamais kolongola mawa na bawe ye apparence oyonga nazo pesa et réalité nazo vivre même le soleil se lève à l'est toyebi et se couche à l'ouest Emmanuel Macron danger ça bitan na sala kango na imo mukolo nzemba bi et maintenant on s'est biso dans ma système antique là c'était maison là que biso artiste musicien tous rappelé bazo baté voilà tous les capés na bande de l'école parce que ba parents na biso pour les loba tout quand de bolinga ba bimisa musique na biso net biso artiste musicien toi moi ba sonner ba ding et là par rapport à bateau ba revendre soit vendre caméra pour PC micro bando déconner voilà lui il croit ça que soit ça la bongo yango nde makam moi que zo bossana ozana apparemment il y a une polémique tout hein nga polémique mais ça terrain ngati ngande za ka soro tengami na recadrer kaka na mwande mosco ya propre yo mon place oza o comprendre moi t'es jaloux
au tapoto jaloux jaloux au tapoto oya obeta tressé les ana ya TGA kotanga kutuma mwana des années tondozo benda na tunika question rien ezaka juste emani ba una côté là na mission la bina yebi emani comportement na eza ata tonton moko boye on na côtoyer moi trop te mais na côtoyer moi ton moko boye na ces derniers temps va que ba poto na ye na ndimita ko réagir bon c'est que action za laki. Mais non, au moins juste les solo ana ya mo moni pe na banda oboya osana ba émission parce que ngé comme ne tunde to pe sango base pour moi lelo ba te beba linga ka ba vivre na ba base na ba internet boye ba mo na bango ah biso bon non et ça qui juste incompréhension au moins na vie mutu nyonso alinga raté ba blague ezanga tina nga vivre na logique nanga voilà era ko blaguer to blaguer era ko blaguer te to blaguer te eza pareil tina boulot nga so to mi era boulot so to si boulot to qu'est-ce que divers na biso voilà ça dit nga na jeune frère wana eza na juste compréhension mais c'est le cas ngo ici ba ka ngo pe na concert au kata concert au kota parquet bamfuto au babi et mania la ka bamsute ya bimaka le même jour ba yoka ki kaka et puis voilà toi tu crois qu'il y a bato mande ba yebeli bato ba lingaka makamba base nga ba kanyi nga ba tchenga na coffre to ba tchenga na cachot ba filmer te mais bon filmer tu vois et ça là qui juste interpellation voilà ça dit ba konzi o ya mboka na biso o ba lingaka makamba ba genre o e passa qui parce que ton état de droit et ça là qui ba interpeller kinga c'était juste interpellation je suis venu na se présenter comme citoyen congolais artiste musicien ngande to ba fundinga na se présenter na sololi na relater fait ba moni bon et non ba fait moko passable conseil et puis tu sors OK na zone na la té na koti samedi le même samedi na bimi na ke osa la balance na Shark Club lobby nango concert na Shark Club tu vois ils ont notre défi toni ne loroti voilà na préciser le sous na bezaki juste compréhension voilà na présenter peu parce qu'ils n'ont pas ba warrior na ba fan autour ba linga Emmanuel Macron parce que ba yebinga na ba mambo na ti voilà ça dit oh c'est pas ça qu'ils zaki juste ba compréhension c'est juste wana point barre. Maintenant là, Lelo Emmanuel Macron za Nzembo. Ils a pas ça nord, Nzembo liboso ya vu na yo yango wana. Ben énergie ni ozo multiplier parce que apparemment bato ebele bache banzembo. Mais banzembo o ba musicien fali bache. Fali so azana 100. Ndé banzembo ba musicien na ye komata na 15. Bana se makasi fallait ali kolo. Énergie ni euro la biso na minute yo na tourna bino. Vous pouvez savoir sur le meilleur de vous-même. Premièrement, nous avons épinglé comme Mouké. Au moins, il y a une victime. Patron Nabiso pour Azouanon, artiste et musicien engagé. C'est qu'à tel a un talent mouroboé et ils ont payé ça dans ma camonaïe. Ça dit Lelo, libre parcours, bandiko, collègue Nanga, Chaka Banzembo. Les autres qui album on est bandité sous Kolobake, Souka na Banzembo. Mais souffrant na promotion. Promotion, on a payé ça qui te explique déjà. Mais cette fois-ci, chef à télé au kit amour et va Bolo Yang champion au moins des autres aux Nathan petit enfant aux junior chérie je t'aime tout en rana ça dit au sentiment qui décadence non ça dit comparé à Banzé moi ça sont mora fali patron na biso to koko zala même pas pied d'égalité. Non, pied d'égalité, t'es même. Ton nom, mon angoisse pas Kofi Olomide. Fali pour pas Coco, fali pour pas Betty pharmacien. Kofi Olomide pas un gros bébé. Comme on a un niveau, tu me sentir ok, moi. Moi, ça va quand même. Non, Banze Mozobe Tamabia. Banze Mozobe Tamabia, Bopé Sangotan. Bisope ba Oyo, toujours chanson, tout signé ce titre. Na opé sa énergie moko, na habité. Ça dit, à travers un chef Zagalo, c'est pas pour rien. Bateau tous en a bon babeng araï mettre pas bayebi ça dit y a mettre pas ina makambo belé nga mo benge Zaga Bercy Zaga Bercy et puis mo pas mis le belada Zaga Bercy la printe digitale ça dit ma bokonaye na savoir faire naye na savoir faire nanga ah non tout ça le loi bien tout ça le loi bien est-ce que le fait qu'il fallait ayembi na ba chanson na binoté bah oh les cas bien sûr quoi ça paraît très peu na ba clip té yango pe sali ke banzembo souffrir moi na mambo souffrir lelo non ça va ouais bon non Kochan voit ya patron na biso té na libre parcours de ça d'ailleurs va voir tu vois parce que tout atali pe no boza mikolo boyemba na bino pe sanga
elingo lo bateka boyi bana na ye alobika geno bo sava lelo nga pena ochana nte bo yemba na bino moko à la prochaine OPL sunde na kochali sous c'est ça ma bêta eza ka façon de pesa biso ba piston avo fongola bino ba ouverture on luka pe moyo pesa de meilleur na yo nga na koyemba vraiment na koyemba est-ce que chanson non déjà ils en ont enregistrement ils ont déjà la composition kolonzembo ça monani a tombi déjà nzembo problème eza sko ndeli kambo chiko bazo potana ça dinga na obaki que comme eza œuvre na nga liboso il faut na se retrouver na lokwa bien il fallait le bango na mine mission abiki ba nzembo na bango liboso faut aider bango ta mabele basomba ta ba parler ba bilo mo bongo c'est ça yango c'est pas pour rien naza na nzembo nazo travailler ngo dans les bons nzembo peut se vider nango c'est ça mais isenga ka faut travailler ngo trop kota ba bilengi musufu bima parce que tous bateau za okola la pour la muki obi ok inspiration mweli na 3h du matin nazo obligé na zu téléphone nga na enregistrer na bombi na la muki sous tongo chef nde nous a parlé na yana baxelo mo bo côté mo bo na oka isu sala nga bien assez c'est inspiré qui n'a pas 3 ans ok yaka oui puis au travail en bambi mais tout bazo proposé mais moi pour ça ni moi mukene c'était bon que ça sous bien soit bon que ça bien nzembo komi aye mais pour l'instant on a signé na mutute au kapesi chikona ye ba moi kombo ya nzembo komi ti non ti jusque là ta ba dédicace pe déjà na moni bazo solo là déjà bazo benga bazo tinda pe un peu bon voilà yebi kaka na ba confinement na ma moni mais bon c'est pas grave ils sont là nzamba osunga bandeko ba na poto bandeko bozana ba États-Unis bozana Canada bozana Brazza bozana wapi na ba Gabon na ba Afrique wapi par-ci par-là artiste na bino Emmanuel Macron ya victime azana nzembo ya mobimba bino bato bolinga ba yemba bino bato bolinga ba dédicace numéro na opesa tout à l'heure ils a plus 243 ya Willy Moucheni 9 950 43 314 plus 243 ya Willy Moucheni 9 950 43 314 on a so bengi ozunga moko et puis na banda pe déjà pour na place moko bona bombela kango Eric Mbamba la Suisse ça dit na bombela ke de place mo parce que yé balobango le bienfait n'est jamais perdu la vie batu musu ako aider yo yozo c'est la retour mo boso na ndenité et on a ba temps na zunze mon bien le moment est venu voilà na bimba Eric Mbamba azada na kati et Platini Pazali et puis oncle P oncle voilà oncle OK oncle ni manema na kati voilà mais venanga pe de dos père y pas tala ba internet trop ba côté kuna et na PC ba mbote belé venanga de dos bola kati y pas se retrouver na kati et mani mona bandal accueil au salon aéroport souka ko ba nini yo mom to tinaka mbongo préparer ngo par rapport à retour ou bien est-ce que batu bakamo bakazane to nena tinda ba grand kasi on zomona mambe komi okomi okoti na famille ba romotikelo ma niveau charge aussi mais to ko boya pe charge ngote on son nzamba fongoli makambo za mobali yeba o saisir ngo o ba rande na o se démerder na maramutu ya miki esengo sala sali o pe sengi sala te o tchena solo be o sala ngo après zaka bon akengo maba yambelanga na retour na nga eza dia premièrement na woloba ezaka ke koyeba ovanda na bato c'est ça moni mabele na yo moko soki yo moko yebi ko garder base na ote oza mutu moso batuni yo témoin nga lelo so tambwisa ta micro baladère obando tuna naza parfait là je te dis que naza parfait mais du moins na moi mukie ça dit so tuni bato so ka imani tika mais na pe na mabinanga mais o basala ki laxi o nga pe na bando pesa bango na moment o nga na zaka na ba dayage likemba si na lelo so nzamba ko mosunga moi sans fois ko mona na toye ba peka ndengo kabwana bango na série ya dayage so zo ya mukie o kabulana bango etikala bango na mutu parce que lelo étape ko minango et ko memanga na orgueillité parce que tout le monde a peu ba tout soit utimi kila ya ko mo boudé ba masa na quartier tout pena point ça dit ko mo mona ba masa ne ma quartier netika yo ko pesa mbote boita voilà mais ngande na bonde na mona bana mai ba odame wana na ko ya pe bopana la fema bo na dame c'est ça l'humilité précède la gloire ça dit lobby na biso na makamono parce que muto na lingana ça les vanta so ba katika na gilet abutwa et bima rouge ngape so ba katia rouge ça dit toi makila rouge inutile au sa ba orgueil na senga merci na bandeko nyonso bana bandalungwa o yolo wileri ba komina bangiri ngiri kutu ba ya
tina bamatonge ngati njili kaka tonto obima na aéroport wana bato obima na njili na mona banderole bana chango na bi en tout cas non, en tout cas obi ke nazara na émotion na binzambe koye baka ko solola yo mo lo bara et là on y est confirmé pas Fally Ipupa et ça vocal au ça na souci ou bien ça parce que tu as arrêté trop aux olobela tu défendais tant que général il y a mouvement au Bénin là au Bénin sa opposition dans 4 orchestres. Bon premièrement au moni musique au suka kato c'est limité ka pona yembaka. Il faut à la musicien. On a critiqué bino hein, ba musicien Fally, ba yebanité, ba les TVT, mais apparemment bino bosala. Mais c'est quoi musique est tambola na makambo wana. Et tambola ke il faut osala apte na média. Voilà. Il faut osala apte na makambo ya ndule, il faut osala apte na milieu tout. C'est-à-dire milieu tout yo kinde. Voilà. Il faut là que ça vraiment que tu es artiste et musicien. Voilà. Au gros bimalo professeur té. Netingabo. Soka muda tali o lubaka ke atababa so tali ka moi. Jo vraiment aramona bisote. Ba tatu boye ba nini ba ko pale jo azananyo. Mais Nzambe asala lelo nanenge terrain pende ya mbelanga na sepela na senga merci. Na lemba ko senga ba merci te. Voilà. O eza les bandeli au peke ya basima ba ko sepela pe susto e ba pende ni to kabola parce que na luka moyen na kokisa pe na vanda na bango tuna na solola na bango neza to kabola muke mais kokate mais bon na ebika au fur et à mesure na kokisa ngaka parce que nous commençons déjà à chuter. J'ai une question au eza l'une ya ba émission Fally à Salara Sierra na Poto King que n'orchestre na quoi ya cop na on a droit chemin et voilà l'autre on a libre album et bima na contrôle voilà tout ça voilà libre parcours il y a ça là 80% binobo débrouiller à 20% tikali mais obige ndeto zaboué question tuninga vraiment obige ndeto zaboué yo me posant la réponse parce que les lots sont totalement bien nabana ata patron na yo o chaîne oyo Raf Ngindo patron comment est Raf Ngindo depuis Dallas natangi kaka ça dit question peut bomber on peut c'est bon au moni na patron na yo pe ya chaîne oyo voilà ça dit à 100% ya cop oyo ya sala créa lelo ko ibsanga te geno bilomba il faut beaucoup mo kabola ndenge moko eza cop na il y a 3 fois Hustle le King Fally Ipupa voilà nga soki na ozona nga 20%. Et 20% sur le Kabolango. Et ça problème, tata na ozona dit ata 5% ta mukie wana. Voilà. So on s'est senti dans la l'aise. Ma béni. Pourtant on a hier tant to hier au beta porte na entreprise kokoko na hier au luka musala. Oui na ba demande d'emploi na onyo so rempli papa ba oyo tiki c'est votre tambolo ki. Oze la skoba sa nini? Ba benga ozuba obenga oba so bon. O moni biso kaye na biso ya ngoya makamna na biso nyoto to salaka ya ngoyo. Boyo koti. Biso atofutaka boye to salaka boye to zongisa boye o sepeli nango obige bato belé ba oui donc ni ba futa no ba $200 pour na Bercy yo sepela nango mais na lobi mutu ni na zalaka na bango nyoso batutu ba betaka lisolo à 200 yoko to lobi 200 misu ba lo ba 250 pour mona genga na yo kaka bango ça dit mutu nini na bango azalaka présent o amona ke ba pesa biso deshaba. Pour ça 200 c'est long bango ba 200 €. Ba 250. Ba coûte ba pire ba témoigner ngo. Ozo beta masolo Emmanuel Macron. Emmanuel Macron to beta masolo na ye beta masolo Emmanuel. Ya bande ko basal na bango sanangage ke bango. Ngato beta bato yo lobena ngake bato bazongi te ngayo. Tango mo de boy, mo de Emmanuel Macron. C'est pas facile. Emmanuel. Na lobino ils a jeté au PC comme Macron, au mi commissi Macron et puis quand le monde et mon obagère tambola wana na poto wana et puis ngane na bona mikili muto ko sanga zati bande retour ba vanda na France ba yebike 7 mois to vanda na poto wana na France na yebi 4 coins en France tina province ndena za bolelo so to zongi lisusu do yebi poto lelo ndenge to zonga lisu double zénith wana nde to zonga to beta deux fois Bercy ko dans ba zénith deux fois ya Bercy ça dit na soka na kiti na Charles na Roissy Charles de Gaulle na correspondance malamoro mais oso ba memi lelo et comme na komi ba kenande nini biso to ba jara bato te ba orchestre kinda ba ke beta ba filmer ka podium na bango o me faut filmer peu public ba tala biso to beti obi biso beta concert wana ba caméra na ba téléphone ya batu biso te
ça dit il y a batu bango mo ba côté na la salle au moins ma côté ezaki vide so baluka ko talebo tango zonk sa mutuno bo et combien de foulu bo au balu so talibo foulu au talibo là Bercy wana na sécurité na ba kolo Bercy ba mais non mutu azandenge nini azanani comment porte zo ba osenga ka fongola espace ezo fonga mabatu ba kota kaka prévane boza ko mona makambu tout on ça les en direct na ba téléphone na batu botala c'est-à-dire biso soto beta concert ezalaka te faut filmer podium na bino mona ba leader na bino te biso fo banda ma bo beta concert pe bo baluse biso bondo tala public ngo ba kota ki mais tala lelo ka bato ba tchaka ba mbanga na ba réseaux sociaux ya bo beli bonze mbuji o mona ka bato ba tchaka makelele o biso kutu nde toza boye tozala ka boye toza tala ka concert na bango o mama niveau ba kita vide ndenge vandi awa Momo baba mbanga biso toza ba danger. Danger ngomona bango répétition net na film. Kobima bazate to uti poto to déconfiner poto to beti concert. Voilà. To zongi Kinshasa to kie braza to déconfiner to beti concert. Bato to tika bango le roi ba sentinelle na biso na kin. O ba kengela biso bazala ba ye mama na bato ba to ke suto take bango. Bango ba ka sa ba take biso. Biso sko to loba mais ba ye ba o lexa boya na bino beta porta wako. Tous les minutes. Bon, l'exa nous sommes pour ya. Conseil ça te. Fala lingi ba baninga ba renier te so ka mutu so abimisika single pa boaki. Oh, est-ce to pexi bat. Obi que to bon générique ya. Bo fini. Ah, vous comprenez que tu finis pas tout. OK. Et biso to bika to bimisika œuvre d'esprit. Biso to lo baté que non, to fini ba. Tant affaire à bimisi regarde-moi. Nani aboki désolé héritier. Boyemba mo bozina jaloux boye. Banga ba komba ba tuté biso to na poso benda ba tuté. Tika mutu na muta s'inspirer na ndenge na ye, a travailler na public na ye, a servir musique na ndenge na ye. Biso nde tozana na concurrence na ba tuté. Biso pona biso ezalaka soki ka presa bindeni to bandi studio tant to bimista to calculer te kingandi x to y te biso to boy ka mona marché pa allo tant bima to na poto to sali yango na poto tant bimi bato plagiat ba plagiat et puis ba mongo ba plagiat faut senti ba ba yé colisende ba plagiat yé moko siko ba c'est bon définir non bandana ko décortiquer mamba plagiat zamba. Vous comprenez? Ça dit au moins les lots, ma camboise belé. Inutile à hôtel à bateau, bah y'a au char, bah ma kelele. Oh concert, oh album ou beauté. Biso to beti ba concert et belé. Et puis ti siko ba concert et si l'itende to zongi na Kinshasa boué. To zonga na Kinshasa to uta robeta braza to zongi. Après wana to rokende. Cameroun moi qui a biso to tigali. Après wana seconde to zabo soka to bimika kanga. Ti 2021. Soso to keti 2021. En Afrique beka libanda. Afrique to za la tourner Afrique. Soso to kei ti 2021. Soso bato ba tchaka ba makele le baluka ba se comparer na biso ba tchane to ne bras de fer. Tout na bango. Ba bouger combien de fois. Et puis bino ba chroniqueur na ba chroniqueuse beaucoup ka tout na ba makambo na te mais bino bolinga ko loba makambuya 3 fois hasele. Voilà. Boki para bango. Depuis bango bazo bouger bino bazo bouger te ponani c'est que biso pe suto kangina makamba ba kosomba ba go passe ya aéroport to na ba ambassade no so biso mto kangiango to makamba o mona ke congolais biso ba congolais mutema mabe eleki trop voilà to tiga mutema mabe to sala non le to défendre non le ba bengi musique art to beti jaloux awa ezan nzembo tozo immortaliser ba vie na biso ba fallait annoncer depuis 2013 tala siko ça dit bozana ba preuve à travers nzembo depuis 7 ans siko so tali na bato ba tchara makelele au moins na ba album na bango ba beta trop musique ya papa ba chanson ba beta ba album na au moni lelo ba album ebelé ça la constat bato ba finga biso ba ya ko tchama makelele na ba émission na ba TV na biso na ba émission ba internet tala ka ba album na bango nyos oyoka doit papa Lutumba OK jazz na kati ba ve na biso belé mais ba beti yango oyoka ngo zo beta côté place au beta zate et beta tana bar moko mais tu es quand même Marc Aouza beta banzemo beli pas ferré bana ba droite azanani Marc Aouza da de pas à faire rigolo guitariste na non kutangela nga bato ba yebi mambuti kutangela nga bato ba beta ba guitare ma bete na matoi nanga
et puis kotanga ba komba batu te ngalinga mwana te kotangela ba komba non parce que yemo aleka na te va lobi ke bino bauti poto boyina rien na temps wana te kosala promotion ya mutu oyo banda ba vanda rep na rep na temps wana te nga faut tangela nga lobaki o to a retoucher 3 fois celle na mati pas patron désormais comme moi parce que nga de na Macron voilà Macron de na président na ko na nga parce que faut tout na nga mamba président ko tout na nga ma travailleur te et puis ba travailleur ba obeta ma beningona na matoi ba guitare ma be yo tanga ba ko mo place ngana za eza na sens donc maka utabeta ma be et puis ngana uti otanga ko nani ngana yebi mutu otanga ti na yebi ko mutu te yo ya mbinga yo futangela ba komba batu na yebi bango ngana yebi Olivier Chimanga na yebi nani susu na yebi o nani ko monene na yebi chef Zagalo après digital beti ba Bercy ba sala danger nani susu ba vena biso ba maika munene ba tika ba bar likolo personnel papa na biso le tumba simaro voilà guitare beta musique beta tilelo ça dit faut battre ningona biso to pesa ba ba valeur ko tangela nga ba komba bato ba te tango ya minga po ezala bien to linga te to pesa espace na batu lelo ya oleka ako mape o question réponse te ezan propriété biso to beto dike batu na musique mais toi que fallait faire une voiture c'est solo il fallait to banda filmer to banda yaka o ayina mutuko o ayina mutuko eza peli kambali kukumata soki tembe o bando mona ngoti tambolo za journaliste za chroniqueur o tambolaka yaka na répétition filmer mission mose o mutuka na ngai o mutuka biso to zana ba débat na tema mbaka te mais sombi quand même non o éclairci même itu kezo be lokote ba carréser lokote chez biso ba carréser lokote biso mingi nde tant tozo tchara ba makele la ruboya ka batu bobi marape trop depuis to tiki bino to voyager na neni lutu to voyager na ba date ni na ba février ti to zongia na kinto mona ka bato ba yaka ka ba vanda bazo ka ba kangami siko biso mto kangi su bango ba bouger ba acheter mba quand même neti banane oui, on a petit chez Temba. On fait la biso de la forêt, c'est bon. On fait la biso, papa chéri. Ça dit artiste bien au bazar lelo bazar ba Eva na ba onso ba bi ba beta ba salle awa. Ba beta na ba yo ba ba oya. Les restes bo beta musique, bo sala effort. Bo longola non loko oyo ya ko finga ka batu. Mais relation ya des king na vi na JBM piana. Apparemment comment moi froide. Ils ont problème ta, ils ont problème ta. Tout na musaka. Tout na musaka. Simple. Pour nga yebike patron nga lobango azaka na problème te na vie nayi ba solo la bien siko yo tango tuninga nga pe na bisoka tuna mosaka yenda expliquer so ezaka problème pour ezapé problème te patron na biso tika là jamais ko za na problème na artiste congolais moko rien na ba grand na ba petit ti na bébé chana azaka na problème na mutu te salaka constant au mona ka ke non bango mo baleka kamba mo bazo bunga après ba mo souffrir na iloko to benga ototikela bango option kakipa kan kokolo o mona bunga ki makasi ye mo komiso te azaka ndeko na ngai wana so moni bongo to ko mo comprendre ko mo zonga na réseau ya kaki au moins so salisa muntu idai au futela studio kabele bambati et après un temps comme le bon na TV c'est que au pèse le boko à gauche mais le boko à droite paye bi tandis que Bible paye pas mais faut le boko paye à droite paye à gauche fait yebako parce que belé bango mi jouer pe na monde mo boya ko bossa na pi voilà vous comprenez ndeko na ngai patron na biso na makambu tu azana ngona ba ki aigle na ba pete tu ya ki mubutu makambu tu soma lobby lelo ala tango mais beaucoup mara bino nyoso ka sou ba journaliste beaucoup mara mais fallait pas comment l'équipe tu vois nyoso ka patron na biso tazolo ba bien azo éclairci batu batala et comme mara ya non ba vérité pe comme les quatre trop quand même mais oui à lire to comme que non photo banda pe ko yebsa na batu ba vérité omoni Eric Bamba boss ça dit tia vandaka wana azana bateau ya ida voilà petit lelo continue à aider bango mais lelo na bateau wana kana mo ereka muke ba bossana ba comme appeler lelo patron Eric Bamba kwa les capes sur na TV notanga kina ida na kabela voiture ya ko le kana patron na biso ataliseka epengli voilà alobango bia epsi bateau pe belé o patron na biso so azana kina ida bateau boni sans compter kutu batu mususu ba yaka mususu beaucoup feli na famille na bino mais boyo tika cercueil boyo tika bembeli boso porte à parler ya na porte ya patron nga mais Gibo moto atali ni nango ote mutu mwazana ba tika bembe ba na mbongo ke kuna ah bon
tant que moto azaka na souci abi bon ça va bokende rapide avant na bosa mambo tu bobenga croix rouge bobenga mbila makambo tu pona zala na preuve voilà parce que ekobima lobi na ba réseaux sociaux abomaki mutu ba ekotika liboso nini na mayela zana on a sagesse azana wa benga pas asala ezana ba ndeko belé ba artiste belé. Pourquoi faut uzaka na mutema mabe ndeko sali le côté collègue sali le côté o yana ba position ya ba faiblesse muninga yo ki souci na bi bon na porto main fort ale yo moka wana mba moko o baluki caméra ndenge ko sara bango mo ponga ne na boy na caméra yo muninga de na boy ya par exemple fali pour papier na CLP apparemment c'est marcité tika pardon papa masanaï ba beta ba totanazi bana bandal tuninga makambu ya ba ingratitude na makambu patron nga zo lo bazo rappeler bato na yebisu yo bandeko artiste musicien balongola mutema mabe voilà soki ndeko asungaka yo na yango ngamo pena za na bato belé basunganga mais pourquoi pas na keko musika te na mikili na vandi pa ya mutu pendant 7 mois tito zongi peki bola na ba salon quand même tout na pe bato bagenda ba poto so ba réalité poto ndene zala ça dit poto okoma pe na poto kuti pe kitu fazer on va non parler mutu pa mona mutu na futa pe mbongo parler eza ba réalité poto soki na lali na salon na zana poto pendant 7 mois soki na lali na mbetu na zana poto mais mabende so ezaki na lala na balabala la wana bongo mo ba filma mais tant que batikala ko filmer musicien moko te ya 3 fois c'est le toi F victime na nenga réseaux sociaux tala nenge bazola na balabala afuta bino ku ba hotel mais bo tsunola na bino ba hotel bo kena na bino noko to sala changement ya 3 hôtels et puis ba hôtel wana bato ba vivre na poto ba yebi yango tant to komi na Rossi Charles de Gaulle to kiti to kota hôtel o ba loger biso pas patron na biso manager na biso azola biso Porte d'Orléans en plein Paris tout na bato ba na Paris ba yebisa yo to fanda wana et puis ezaki vite ezaki kutu sentiment te ya biso to longwa embourma ya hôtel bato bazwa ko tala biso donc suka patron tala ba benga patron ba bi mais non to lembi visite wana rat hôtel leki biso pe to na ba client bona boss alobi bo ça va voilà deuxième changement toke poto combo to vendre les sous to komika lelo lobby visite kuna pe ba CD troisième ndezaki ya suka o toke to koti to fazer aller lobby nango concert à Bercy tant to betango pour atala bi bon siko to sande directement bomba Salomon mwana na mwana mi bundela ki no vanda place au vanda o ko vanda yo mote yango ekimisa ba musicien mususu ekimisa ba libérateur tikela ba kabu ya yango sambaki ngayo moninge mani Macron azonga kini non peut-être yo za mature quand même oza non moto akende na poto akima asala nini sana ngaji zela mukolo kozwa bango otuni moto akima na moto azongi nga na zongi otuninga na soki na zongi to se limiter côté na biso bato nga na zonga ba o batikala sana ngaji ke bango nga na zonga parce que na comprenable bon na kepe mapa mutu nanga ezalaka nango papa bato ebandi lelo te makambo okoma na poto na ke vanda ta musu pa Eric Bam ezalaka nango voilà ezalaka nango pe lo monte zanga patron na biso azola biso parler moko bo biso to vanda wana ti muko tozonga ki mabino bato baloba ko bakangelaka ba musicien basalaka nini ngana tikala otambo na kraka moko te krakata moko te o maître moi za pembe nanga passeport yaki ba edi ba yate c'est là que ça m'a passeport na ça m'a passeport tout mon kaka tout mon na tambola na partout poto bi ke ba mission fali so boke poto bokomi bokiti na warsi ba ba passeport ba congoli te wana za bata ba orchestre o ba filma ka podium mapamba ba filma plus et mani passeport ngena ngo France yango tambo nango zelo zo mona te yo zo mona ngo mona on etinde mbata o ba beta awa zelanga image papa yango zelanga nde image pour ça na zelanga image na mona loko yaka otala ba mboka nini mboko passeport te yako zongo na mesa toki o nyoso bambata o nyoso bambata mani o nyoso bambata siko mufiku na bango ye ba relaxet bato batchaka makelele mona meso so ba kozwa Schengen na ngolelo dans la minute pour OK pour sali dépense no pas OK poto nazo pesa mukili kala te somo nazo beta tour ya vite fait
Emmanuel Macron. Ah, yo tembe. Voilà. Ben, nous commençons déjà à chuter parce qu'on a beau parler. Une très belle émission. Ouais. Mais avant de chuter, nous en a besoin. Jaloux, jaloux. Jaloux, jaloux. Les jaloux. Je le compte toujours les éviter. Les mensonges, dans la bouche élevée d'une vérité. Rien à foutre, nous tous une Dieu qui nous fait avancer jusqu'au bout. Pas jalousie, on calcule pas les autres. On sera jugé d'en-haut. Laissez-moi tranquille, mon ami. Bien ne vous déteste pas, mais préfère moi. Merci Nzambé. Jaloux, jaloux. Emmanuel Macron, nous commençons déjà à chuter, n'habiter un monde de la fin et puis on va nous faire un staff. Ouais, en tout cas, on va se sentir mal à l'aise. Voilà. Ils ont bisoté, obiga bande on a biso ba journaliste to ba beta biso ba makambango. Ba biso peut tellement to lingana biso polémique té. To ko taper na polémique té ba o ba mesana ko finga, bo yebi pe ba niveau ba capacité ba boulot na bango. Ça dit na pesi mbote na Eric Bamba. Ça dit Kaza Koto Masolo qui tokos. Eric Bamba, les boss. Masolo. Ça dit écoute moment alonga mama ba gérance. Ya romande ko boss. Voilà. Avana na yi. Et na pesi mbote na Bandegono Soboana Mikili, Clavier Maroukou, Bentil, sans oublier Titi Marocain, Maître Bijou Mokobe, Maître Omar il est noir, et pourquoi pas na Guilain et Guillaume, et Coco Bangala, voilà. Place Bozabino Nyos na Suisse, on a la Tchimino Mambote Belé, Yannick Api en direct de Bruxelles, sans oublier Yannick Étoile, un Junior Kalmas, un bon neuf, Yoyebi, Bambote Belé, et puis Venanga Dedos Boulakati, Atana Nenga Angola, Nabi Koko Tarapota Laratala, Omara, Petit Nangai, Obosana, na Bosana Tozali, Batoma Bana Posa ba dédicace, na Pesi Pembote na Chancel Mbemba demi dia Tozano déjà na Mabele, équipe nationale, ça dit Oyo Chabiso sous point non, Yo Bougana raté, Makamunyo so etala drapeau na biso RD Congo. Chancel même Mozara toujours présent et puis na ba ninga mususu pe o bazorata musu ba contre état mais bazara mal ba mal à l'aise ba o lukaka moeba ya toro condamné pe bangote les appels c'est leur cop ndenge pe côté ba signer ba engagement na bango mais na que d'ici samedi à toi match to beta ya Léopard linga pe foot minga na linga makasi na linga Léopard makasi non na ndenge na tant que congolais des natifs nga linga no RDC nanu équipe Makassi, Léopard Nabiso. En tout cas, Léopard Nabiso, allez-y, et ça l'a bien, tout gagné. Et puis à part ça, coach Bino Nyon Sobambote, Chancel Mbemba, il y a eu qu'après match, tout le monde en a tout développé. Et n'a pas si Mbote Lissous, n'a pas de Nyon Sabandalungwa, Venanga François Babadi, et tous pour Emani. Na pesi bino bambote bino nyonso et c'est un peu ça quoi. Voilà. Na bosani sunan kande zalaka Platini bosano Odile Manzaka. Ah Odile Manzaka moi c'est Nzambe. Clarisse Mokobe na Yusus. Ah boleke belé. C'est bon. Même Yusus so bozwa mité na rattraper bino na Nzembo. Voilà. Bo banga na binoté Alex Mbwini Motema Yasini Mianda venange libombusa Pascal Suyo Café, Webit, Masolo to Solo là qui bon habité, n'habité Simba, Ichan Zambazali, Binotou Bambote Belé, merci. Voilà, quant à moi je dis merci à tous ces gens qui nous ont. Ba warrior, bango so bazuité, ils arama bewana vumeza, kisi na biso bango manzoloko, yalo wani na beta batatu bo bango fo, bazana makila, ba warrior place nion so bozwami, toujours à l'attaque. Na tibino Bambote Belé. Qui toko c'est Emmanuel Macron. Voilà. Bientôt là, titre Yanze Monanga Boyo Kango. Pour Yarola Gazoul, ton appel si un jour attrape 100 jours à Binangate. Et qui moulaï, hein? Au côté Mozindo Makasi. Parce que titre quand il y a pas de lobby si bateau. Ah pourquoi un jour attrape 100 jours? Ngabi ah. Et ça kaka makamu. Il n'y a rien. Ok, non on a banné mon d'abord ça va. Na longo lino titre un jour attrape 100 jours na tikika Nzembo et puis na travailler na vena Gazou Zulman a ola laté a boulé non ndeni une fois ça titre Nzembo so ra pesi titre Nzembo Yaya Kati Cyprien Nzolo Yves Njoli le bouclier maman présidente Mimi Chikeva voilà. Maître Mani mon directeur Edi Badiata
Soule Kauka, Coco de la Sopera, Flying Tango et Nan Sousou. B50, Maître Chubou, et puis Maître Madova, Binotou Bambote Belé, groupe F victime, Maître Mani, il y a un moment où déjà Maître Manix, Binotou Bambote Belé. Voilà, quant à moi, je dis merci à tous ces gens qui nous ont suivis, de nous avoir donné une attention soutenue. C'est la fin de cette émission. Merci au boss de Congo Promo Télévision, l'ingénieur Raph Ngindou. Je dis merci à Joël Bokole. Joël Bokole. Depuis que tu émission, on a boss Ngimbi. Boss Ngimbi. Raph Ngindou. Ah, boss Raph Ngindou. Ah, voilà. Boss Raph Ngindou. Boss Raph Ngindou. Voilà. Boss Raph Ngindou. Ça dit boss. Message yango là. Nzembozali. Na okena mingité. Boss Raph Ngindou. Nzembozali. Teka mukili, pesa pe mukili koto te bandeni to solo la. Bande kona ope ba camarade na yo, ope bazara batu balinga ba yimba bango, ba dédicace et ça la bien. Nzembo, ezali déjà na PC numéro plus 243. Ya Willy Moucheni 9 950 43 314. Merci à trop. Na boss Raph Ngindou. Voilà. Naleli. Donc Sneak Mumba à Paris, Freddy Lunga à Paris. Je dis merci à Joël Bokole et Madame Kinkoufi, donc Bokole avec les enfants. On a pu Sibinombote, sans oublier Wilbrika Embe, pire petit avait Nangai, Gino Liaki, Wilbrika Embe, donc c'est la famille. On a pu Sibimbote et pas il y a Patrick Diakanoa, Léonel Mwamba, donc Sneak Mumba. Donc on est ensemble. JC et Mungo boss, Bambote Belé, Guigui Bokole. Pablo Kayembe, voilà, donc on est ensemble. Yannick Étoile. Voilà, au revoir.